Jonas itangumbisa melaki asumaki ye asanzaki idia kana tongo bamelia basai nini basanzi nde na pesi nzambe wana merci oya permetaki ete nakota boloko pe na bima. C'est-à-dire Jésus-Christ bato babomaki bato baliaka na ye. Lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho bapeli o na swaki we kangisaki ngai eza ya ba collègue na nga ba comédien. Ngai na conscience na ngai po nazana nga na problème na mutu te bongo main noire ngwe bo utawa. Oya cheki main noire ye na nzambe na ye. Oya kotela ki ngai ki mutema mabe kote ki soki ye na nzambe na ye. Nzamba pambola ba journaliste. Ngai na mboka o soki journaliste azui problème comme problème na ngai. Siko batu bakomi tuna ndenge nini azotanga bakombo batu nyonso mais papa oyo acheki na boloko azotanga yete. Tika pe na remercier ye. Tika na remercier ye papa na biso ya comment Likondi protège bubuli yondela merci nzamba sa nini pambola yo. Bakeni baza baleki ozomona bakeni baza baleki bakeni baza baleki merci bilamba na ngai eza sacré soki bango bato basombelaki ngai yango nga moko mutu nasombaki bilamba na nga moko mutu na consacraki yango yango wana Ekozala les a déjà. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. ONG Avenir pour tous, APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash
partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. N'ayebisibino, ba même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. WS Prod présent la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura PIV, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Nadine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranoura, Franck Semaï. Méchant, 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 méchant. Mwana benda idéologie que mouchi pour avec une petite partie dit nekele où les bateaux par exemple on appelle là-bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes vous qui êtes éparpillés à travers le monde de suivre votre très belle émission Tumba Tumba. Cette émission qui est diffusée sur Afrique Info, présentée par votre humble serviteur Zakari Mwamba, cet le général de la presse congolaise, l'homme de Tumba Tumba, Baki c'est la ramon la papa Simo Kimbango Kianganidi. Balobi idéologie toujours Yanzambala, Makolongulu Ngaye. Nagolata sapatu mokolo, bana poto tout la château rouge boko cotiser lenga mongo, bo délégué batu oyo. Bako kita en Israël pour pas sommer la sandale Jésus-Christ a lata dit mukolonga na rolata sapatu balobi deux fois comprenez que tije kiti awa na changu na planète Tiji et sika nini conférence de presse ya dadi lité akana oyo nga na surnommé dadi lelo pe kenda batutu ba mo benga dadi pasteur lité akana oyo roloba après avoir ko sala 9 jours nakata boloko 7 jours na parquet 2 jours nakata prison makala et lelo lobi akoloba nini Dadi a kolobani ni ngai peuple qui tambala pato maison qui tam service bougele ngai papa Charles Blaise ma fout le vendu de Rennes balobi président association qui c'est de Britannie bougele nga maman Isabelle naza kolela mabe maman Monique Nzumba nakata Hollande wana deux fois tes grand frère propre Roger Swingi nga Roger Swingi masolo to solo li kalamingi te to za ko conclure ngo ngai naza kolela maman juste ma vidi la mabe bana papa eskaka tout bazabongo nakata yolu pona
70e anniversaire ya papa Simon Kingbangu Kiangani oyo yelu eza tombé na ndenge ya kosakana te mbuta edingwe Saint Paul oyo ba baptisé akomi pena vraiment mbangi ya solo balobi deux fois te tokokita pona kosala masolo kaka ndenge ezalaka. Merci beaucoup na ye moko Ramo Ramazani motema ya Nasimande na kata Boston wana toza toujours awa tokokota poto sa conférence de presse ya Dadi et kolega ndenge nini Dadi alobaka koloba nini esa rotumba lisusu bubulu yondela. Est-ce que vraiment merci beaucoup na honorable Jekoko Mulumba Gérard yene mutasali pour que Dadi il était à Kanda za la Libanda accomplissé na yemoko bubulu yondela oyo asalaki keno ko porter plainte mais retiraki plainte na ye mais salika keno akota kumba ya lobaki ata koti prison makala et ça ka lopango na bango et ça ka répondre na bango balobi de fois merci beaucoup na yemoko Samurai Manzaou le grand italien yo yebi mutu nzote boya mbindo poto na poto engaye naza kolela Dario Kimpanga garçon Schengen mabe Patrick Samba le médiateur garçon capable bouger lenga itete tumba munge de la beauté chinoise balobi toza awa na chango na planète J na entrée ya Kimbute engaye ekulo Kimbute naza kolela bilo tout mabe. Merci beaucoup na Judith Mwipata motema bato Serge Mbo Vianel Mbumba élégatisme na robot santé Chinyong Lutondo petit frère propre na kata 001 bino tout beau éparpillé grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbayi au besoin bon les vrais tous des Zakari Manif en Koufi na robot santé Janon Ngandou na Lyon parti le beau garçon manière de Paris tokokota sikoyo poto zwa intégralité ya conférence de presse ya Dadi akoloba nini akotumba tote inga Dadi akotumba tote tokokota na kati tozwa conférence de presse ya Dadi après to ba soki nini oyo Dadi abombaki pona kobengisa presse ya azala pasi ya komona keno bandekone ba comédien balandi ete mais azala sengo ya komona ba journaliste a lancé message pour la conférence de presse aloba yango biso to kitiawa pour topesela avec impact na idéologie. Merci de batuto bozo soutenir de pro de loin bozo bon éparpillé à travers le monde. Merci encore une fois de plus toza kokota na kati po tozwa nenge conférence de presse et ko se dérouler na kati kuna et na ebike maele sadiki toza kokota na kati tozwa intégralité ya conférence de presse ya Dadi l'été à Kanda. Merci beaucoup na batutu tokota na kati pape te mukende la patoche Joyce Mafola motema maflog lengisa. C'est parti. Rapport, il y a circonstances où écoute une de Gonabiso, Torobanda conférence de presse na biso na prière. Nazo senga mosa nzamba zawa abondela na moi mukuse poto démarrer. Allez-y papa. S'il vous plaît. Kamba conférence oyo esala manase ya nguya na yo renier liko ezaki prière sikoyo tozo démarrer. Ça fait un temps pasteur na biso lte ya Kanda ana parcours lelo na Congo muto azana parcours azanga likamba koloba te et ya lobaki po a s'expliquer bien na population oya diaspora oya intérieur ya mboka à travers au travers ba média na biso oyo nde akoloba malamu et message yango batu bazela ki yango mingi batu bazozela yango ti lelo. Je sais que biso nyonso tona posta toyoka message yango ako s'exprimer sima na yango ndenge za na conférence de presse nyonso tokotuna mituna pe aza mieux placé ya koyanola biso ya aza mutu ya actualité leki mingi na mboka me regardaki silence tokoyeba mpona nini silence wana pe akoyanola biso topesi ye 5 minutes ya exposé na ye sima tozwi ba question réponse tobandi conférence de presse na biso. Pasteur Lité Akanda, à vous la parole. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Mbote na biso. Vraiment na pesi bino merci ndenge boye na conférence ya lelo pona koyoka ngai ndeko na bino
frère Nabino, artiste Nabino, pasteur Lité Akanda. Nzambe tate ya likolo vraiment apambola bino. Na zopesa Nzambe merci parce que yende mutu a permettre ki likambo oyo esalama tope ekokisama lolenge oya lingaki esalamela. Na bomoto tope na bumwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo yo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango nde na pesi Nzambe wana merci oya permetta ki ete na kota boloko pe na bima parce que azan Nzambe malamu azan Nzambe ya bolingo po na biso tiste basé belé Bible zoloba chaque chose à son temps. Tant o ezate ende konabino artiste Lité Akanda, ndo moni bazako se manifester bongo, baninga ki pe ba marcher ba tambola, mais tous les façons na bandaki toujours koye bandenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na initiative plus OLK. Ba soutenir kingai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai Zamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila Zamba pambola yo Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala goko zwa maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzambe pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulumba apambola ye pona geste kitoko asalaki tant que fan club ya artiste Lité Akanda. Nzamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka oboza na ba diaspora eloko ekamwisa kingai na bokecho alobeli likambo yo eloko ekamwisi nga chura mboma lembatable alobelaki likambo yo po esalaki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa lelo toye kopanza te lelo toye kobongisa parce que batu batondisami na makanisi ya mabe bayebi ete artiste Lité Akanda lelo tango azoya kopanza azoya kobebisa azoya kokabwana na batu non ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela naza mwana kingasani ya suka masina boyebi soki ovandi na Aimé ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai comédie eza musala na ngai soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai okoyoka ete artiste comédien Lité Akanda afinga nanu mutu te aboma nanu mutu te ayinana pe na mutu te na mokili na vivraka na système moko bato ya mokili bazoloba ete makila na nga na ye eyokanaka te lelo naza koinforme bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso c'est-à-dire oh kulutu oye na retard kiti na ye ezalaki kakawa. Merci kulutu na ngai. Ça va. Merci na bandeko nyonso wana nazo remercier pe kulutu na ngai tant que bana mboka kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso artiste à danger ye babengaki artiste à danger azangaki te atikaki leki na ye te Lité Akanda abandeki kokoma na kasho place batiaki nga 6 heures juste 7 heures komona ye aza deja wana. Merci kulutu Nzamba pambolo ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo.
Merci Kulutu Chaka Congo Nzamba Pambola yo. Yakoloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa, même na ba province, o botika kingai te bondime ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso. Eloko ezoka muisa ngai, ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien, koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga zu problème. Bozala ki wapi? Lelo ezangai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste be internet. Nzambe apambola bino. Apambola bino nyonso. Ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai. Oza na considération ya munene o ezozanga même ne espace ya gocha yango. Nzamba pambola bino betela ma journaliste maboko. Ba journaliste balali pongite. Comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa. Abeta boloko. Eleli singa inalela ki pona ba journaliste te. Pour les journalistes, nous avons une fonction de mon côté. Fonction de ba comédien. Au moins, dans le monde de comédien, dans le monde de comédie, tu peux tout expliquer les lots. Nous sommes des artistes. Artistes sont à côté de la scène. À Bossanake, ou à Yaya, ou à papa, ou à maman, ou à mouana. C'est-à-dire que tu as une katia musala. Comédien, mon ko ayebisanga, ou à Yaya, ou à papa, ou à maman, sans caméra, on a manqué na miswa batu. Azate. Ngai nenge papa na ngai le pasteur de la foi Alaksanga Musala théâtre. Ayebisanga bo héritier famille mwana ngai. Musala ozo sala foye ba keza na bato babanda yango. Eza pe na bato batika yango yo pe loboko tika yango. Yeba ngo na théâtre yaya za yaya. Mama za mama, papa za papa. Eza na bato ebele toza ba âge moko na bango. Mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai. Naza na ba respect ebele ya kopesa ebisika bizwamiye. Nzamba pambola ba artiste et comédien nyonso. Na sengi bolingwe pa ba artiste et comédien. Lelo soki na se retrouva ki na kati ya kasho, ba appel o na zwa ki o ekangisa ki ngai eza ba collègue na nga ba comédien. Ba collègue na nga ba comédien ba benga ba ebisinga ke mutu moko azo luka yo kabelo mbongo. Azalaka na poto. Azo luka kabelo mbongo na zwi dérangement tellement le kaki makasi na koma boye na kuti ba comédien wana te na kuti nde batu baseni ba kangi ngai. C'est-à-dire Jésus-Christ, bato babomaki bato baliaka na ye. Bato babomaki bato bavanda na ye. Bato batekaki kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye. Lelo soki nga na se retrouver na boloko, ezalaki ba collègue na ngai oyo ba utilisaki bango po bango nde bateka ngai. Succès oyo na ebisa bino lelo bandeko bochango na mutu. Mutu na mutu azana grâce na ye abota makanango. Ngana uti na maboko ya pasteur de la foi l'aksanga kisite. Même ye moko tango batu balobaka za na kisi ngana telemaka avec Fox. Koyebisa bango na yebi papa on a bien. Tango tozo kemane na quartier 13 bana 13 bazo beta biso kara. Bazo mona biso lokola salité tina te. Batu ba ebele ba poussa na pembe na biso po ba moni to tombwami. Ngai naza na tante ya kosimba kisi pona musala oyo. Lelo nazwaki risque ya makasi, risque on azwi eza ya wapi. Eza risque ya musala. Musala nyonso eza na ba risque nango. Na koko ya te na télévision na condamné eba tindika kinga eba sala kibo eba boma kinga ite. Eza risque ya musala on azwi na kati ya musala nanga on asalaka. Epesa nga pe mayele na yeba na kolia na banani na govana na banani na kotambola na banani. Yoka. Merci. Yago baki seza nini bandeko na ngai. Tozalaka soki mutu abenyo na téléphone mon frère. Yaga to sala émission artiste et comédien. Yaga na bongisa ki pièce moko pona yo o jouer. Omona soki na lobi na kokende te kaka ndeko wana zo traiter ngai. Okoma fier. Bando yebana. Okoma na succès okoma fier. Bando yebana. Sikoyo. Soki siko lelo mutu abenyi nga na keite. Na bangi ndenge ba collègue nga bakangisa ki ngai.
oloba nanga nini oloba ke na komi fier oloba ke na komi fier entre temps to komi komi banga boye bango bien soko benginga na telefoni omoni ke na zo sala résistance ya koya comprendre ngo ke muto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge na zabwe na zo mona ba comédien nyonso neti ba nyoka na komi ko banga na zo mona ka so collègue na comédien benginga yi neti ya kosala nga problème nzamba pambola mama belle vie mwana mwasi na comprendre qui est bien te mais na comprendre esiko bien nzamba pambola yo belle vie mama na biso bisika bizwa miyo nzamba pambola on a kozanga te ko remercier yo nzamba pambola ba journaliste nde conseil na nga na kosengeza nini bandeko comédien toza na bolingo toza na bomoko ndeko na bino soka zi problème eza problème na bino tomona kango na ba télévision comédien azolela banana kufelaki baninga nanga bakoyi bazoya te baninga nanga bazoya te bakoya ndenge nini po yo za na ba langage mabe nde na sengi ba comédien toza na bolingo ba musicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye na salaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na ko uta makala na bimine na lobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai ko soutenir eza na bandenge ebele batu musu ba soutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oya sekisaka biso longole na likambu oyo ebele ba soutenaki na financement ebele ba soutenaki na ba appel na bango ebele ba komaki ba message ya ba encouragement misusu pe na présence na bango bayaki tellement ebele ba journaliste boza tellement ebele boyaki nazozanga na meme ndenge ko s'exprimer lelo na ko comprendre ke bandeko na ngai ya solo nazomona bango ndeti na ngamba ba journaliste nzamba pambola ba journaliste ngai na mboka o soki journaliste azui problème et comme problème na ngai na kozonga simate pona ba journaliste internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre azane lo côté grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo ba o balingaka ngai ba yokaki pe basali quelque chose na zali banda nzamba pambola biso toza na bomoko toza na bolingo tela ba problème nazo kutana ngo na internet soki na kena mutu o to sali eloko soki na finga ki batu ndenge na saka na comédie na ngai ko finga c'est trop dire mais ko loba to ba analyse soki leki na chaîne na ye pona ya zo trouver ngo normal azana problème ité mozo koma na condamnation soki lekelaki na chaîne na muninga na lingi na sala ya batu nyonso na moment obo ye bango qualité ya kana na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classer programme to sala émission na ngai mutu akende ko interpréter ngo na nenga mabete ke lité ya kanda pona ko sala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na nga internet ko banda lelo makamwa mbongo abu soko yoki la nanga bien soko yoki tolinga kola tina soko yoki mutu moko alobi ke avo sala nanga émission asengaki mbongo loba wana ezalite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko leka libanda na bandeko yeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso ya comment likundi protège bubulu yondela merci nzamba asala nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposer l'équipe malamu toki na jeu question réponse ba journaliste bazawa ba tuna mituna
Pasteur Lité à Kanda a mieux placé à Yanola na mituna yango. Parce que ce que na yebani, son ma propre boye, c'est Internet. On me met en tout cas. Lité à Kanda et lobby, vraiment c'est très triste. Azaki trahi. Na baninga ba trahi. Tout le monde autant na boulot de boko ba ngona numé. Donc bimina maboko na moko ça va. Vraiment na kosenga ka bo idaka biso ba artiste surtout bande comme sur YouTube bande comme sur rendre mauvais service. Pour la polémique. Dossier il y a Lité à Kanda ça continue avec Kizinjora. Kizinjora fa ka ngaya avant-hier kana du Cambodge ya Lité à Kanda. Alors lobby ba benga na parquet surtout ça intervention tete mtu lelo bakangi déjà voilà du Cambodge ya Kizinjora. Alors en bref Bolim Bisangafana Nenge a lobby que on reconnaît les bons amis de la malheur. Bomoni, comment on s'est bâti. Je crois Namatanga Mama Chapo. Namatanga Mama Chapo, yogi ba comédie ba loba ki boyoka ngo. Que yaza comédie. C'est vraiment c'est très triste. Artiste en danger et zalaka pour tous les artistes. Les lobby ou mon qui la RTNC, Karou va comme gratuit. Nous sommes pour l'artiste. Pour la deuxième capacité, en tout cas, pour soutenir rien. Ils ont un moment à y. Mon qui na tongo na deux soyants des mots photo de papier. Na tigre na AJ. Yango na imba na AJ en tout cas. Vraiment merci na nous sur internet en tout cas grâce au bien émission tourna boya raté parce que grâce à vous les longs na ebani en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. Pour ça Kongo zo kende. Tozo banda question j'ai la question réponse n'est peut-être au banda nani. Le président Junior est là. Président Junior. Allez-y. Je crois que nous avons Lité à Kanda, au banda tango azalai na parquet, parmi bateau to bundi de quoi ça nini abima. Mais ngamoro personnellement na sala qui analyse ya solanae. Yango na bina tout nae au fil de tous. Lité à Kanda et l'Obama qui de tous les mots permettre bisoto tunango et l'Obama de tous les mots qui obétami 12 et parti c'est fallait pour pas. Et biso en tant que professionnel de médias, to lingi to yeba. Est-ce que Lité à Kanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien Lité à Kanda les lois koyebisa biso que désormais na longwe wario soit na komi golois soit na komi mutu ya kofi ndenge Chris Njora benga que pas kofi ou bien hérité wata. Yango question na ngwana. Merci beaucoup. Deuxième question. Merci beaucoup. Bonjour. Là, comme on a Yams, maire de la solution, ici M Télévision. Question Langeza Boy. J'ai balé en tout cas de Golimbissa. Quand on vient ici à la caméra, il faut zapper moi clair dans ma ramoussous. Yo za comédien, bisope ba journaliste, ba internaute to yebi, mais toko tanga kombo amututé. Il y a certaines comédies qui ont fait des choses qui ont fait des choses. Mais vous avez fait et athée. Vous avez fait des choses qui ont fait des choses. Vous n'avez pas comédien tel. Voilà. Mais vous avez trahi par comédien. Peut-être que vous avez comédien ou vous avez tombé victime. Pourquoi pas qu'on annonce comme vous avez des bénéfices comme vous avez. Bandeko vous avez peut-être beaucoup de méfiance vis-à-vis. Première question. La question s'il vous plaît. Peut-être que ça bandeko baza pembeni ya comédien wana méfiance entre guillemets to yoka ba Congo biso to lobate mais to yebi quand même bato ba benga ki yo. Si yo comme en place comme arriba kangayo après quelques temps président na bango ya ki ko rendre visite na parquet. Tozala ki jour wana. Mais to autant à comboter vous allez bien sûr yo lobi. Première question. Deuxième question na ngeza boule. Lelo yo fali pour na Tanzanie, Lité à Kanda na prison. Lité à Kanda bimi na ba faux perso entre guillemets s'il faut le dire. Lité à Kanda bimi na ba faux perso, ça dit honorable, pas presse Lité à Kanda bimi. Mais sorry Lité à Kanda kangamaki, il a parce qu'il y a un concert il y a Fali. Il a parce que Lité à Kanda parle de Fali du côté positif. Mais les Lité à Kanda na prison
Fali na Tanzanie. Rien à dire, tu évites tout le banini, ou garder toujours la bonne relation. Au Lobelara, un président junior à Lobi, au Lobelara a Fali, ou bien Kwandi Mamou Lobi, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Deuxième, troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là. Il y a une question dans les aliboués. Tu n'es pas capable de mais tu n'es pas capable de sur place. Tu es comme Lenga Congo TV. Et Lenga Congo TV, une émission qui va proposer ça qui que à Kanda a transféré la prison Makala. Mais ton monde ici sur Lenga Congo lobby que on est message nous. Merci beaucoup. Naebaki question oyo egozanga te ekoya. Mais nako sepela na question oyo ba moment o na kozongela sikobe émission na ngamoko en personne wana nde sikoyo bokoyoka nini o na koloba pona likambu yango ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 na yebi yango ndenge lekelaka te bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambu yango elekelaka nga na mona ki yango kaka eza accident musala pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse ta internet. Negoyam ça tourne deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour je pense qu'elle a répondu. Voilà, oui. Combo artiste ou à trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele. Mutu na mutu lelo azana noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bokende kuna nde babanda ko sambisela yo moko bando comprendre ka makamni ezo lekela awa na boyi natanga kombo ya mutu wana na télévision po créer nga ba problème komelanga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye po yo koma mayele na ye ozolanda azapende ko na biso peka parmi ba groupe minene ya mboka mais na ko senga o komelanga na WhatsApp so komelinga na ko tindelo pe na photo na ye ezala sans problème parce que nazape mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateinga mingi même na babokilo bayaki na ndaku bateinga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a besoin ma vie puis à tout il a fallu au répondre cette relation on a fallu. Tanzanie. Merci site combo meilleure ba solution yam nzamba pambola yo na zomona naza mwana mobali na yebi expérience à vie ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango to mona pe bato ebele na kati ya famille ba kufeli être cher mais mutu abosana kolia fufuti lelo na famille azate ozolanda to supporter côté wana ce sont des réalités tant que tozo kola tant que tozo vivre na mokili photo e baba réalité ni to okuta nango na vie même ngamoko na kufela pe bato na bande ko linga mingi na kepe na zumwa nko ina meli na kepe na zumwa bière na meli eza babiloko eza normal na vie to sala betide moko na ndenga mabete merci ndeko yam sinzama pambola yo. Oui, ma vie télévision, Elengia Congo et Saliba Kangangai. Elengia Congo et Saliba Kangangai te. Grand frère Kulutu Nabiso, Bubuli Yondela, Aza Kulutu Oyo, Adie Bangai Penza Biente. Azwa pete ya gotala ngai te. Aeko comprendre ngana retard que muto na weko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene na mokili tozana bata ba sorti ebele ngana mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto nozo kase ko bete deku akwei mais tango cheka téléphone na lito iba jipe kitio moko banimbango c'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka tango to yaga place toza lokola tina te mais tango mutu ko yako comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo Elengia Congo na bana ko travailler na bango lelote na expliquer bien boyeba so koti na kati Elengia Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés ba 6 ans passés ba 5 ans passés et dans ba site ebele même so ke na ba la voix du peuple o mona yango naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango c'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya ko protéger ngai.
mukolo site wana eza Tracy Mbelenga pro alobaka te abatama na nsima kamera na mukolo te aloba mais loko esepelisi nga mpa ndeko wana atali basacrifice oyo nasala na site na ye ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na bande kokende kotourne na bato na bandal na ma campagne soki nakomi kuna na sisi kotourne bapesa ngaka lipa mwamba na mai mpo nazala oyo naza lelo na supporte bapinisio ebele na supporte bapasi ebele elengi ya Congo akokonduire nga na erreur te eza façon na nga nasalelaka mosala mutu mosusu azolobaka eza elengi ya Congo mpo elekei na chaîne na ye te soki elekei na chaîne ye ne moto aganye bavi wana alingaka tenir mo wana te okoremarke baactualité nyonso eleka na mboka ya mitakalisation ya baproblème ya mabala ya baproblème bacomédien toloba yango na basite nyonso soki omoni liso oza d'accord nanga te na makambo na loba supprimer bavideo nyonso ya ba 5 ans ya ba 3 ans ya ba 4 ans passé c'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te eza musala na ngai nde elengi ya Congo tanga moni babwaki nga na podium elengi ya Congo atali te muto bakoko bwaka ye boye te na se eza piscine to eza lisiba Bethesda tokende koyoka problème yango ezalaki ndenge nini nde na explikaki na elengi ya Congo aza na problème te même yo mpe mokolo koya okotuna nga bakestion moko polémique ozomona lelo kokosela elengi ya Congo te lobi mpe kozala yo mais tomonaki Tracy Mbelenga atelemaki mpe alobaki mpo na kokanisa babienfait ya ndeko na ye artiste et comédien Lite ya Kanda ayebi place towuti ayebi place tobandi ngai eza na basite ebele ya minene boza nango na mboka oyo bayebi place nga nalalaka te mais kombo na ngai etongisi bango bamapangu kombo na ngai etongisi bango bandako mais bayebi esika nga nalala te bayebi esika navandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux place à soutenir ngai mpo nga mpe na soutenaka bango merci beaucoup nzambe apambola elengi ya Congo. Merci, Tozi, question mon côté. Attendez un peu, toquez dans mon ordre. Moi c'est Patrick Nassi Bouchi d'Orange, André Boubou TV. Question langue Zali Boité à Kanda. Question langue Zali. Totali Boubou totali Yuri l'interview nae. Totali Yuri l'interview nae. Atelemeli Fali Makasi, Atelemi Boulou na Makasi, na ndenge bakangisa ki na prison. Et comme il y a un niveau qui est sur la photo pour habiter à ma coffre, la relation est dans la Yuri, tout ça n'a plus sauvé. C'est bon, Tozi, de Kokuna. Le bagarre m'a cassé au gagné temps. Relation dans la Yuri Kalenga, de Patrick Atuna qui pour Kaneli, Fali na Bouboul na poto. Merci beaucoup. Na répondre pour la relation na Yuri Kalenga. Oya za boxer asalaka pe fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box. Ndenge mutuna mutaza na titre pe fonction na ye. Ngai naza artiste et comédien fonction na ngai. Tomona ka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa lingaka bale mingi. Papa lingaka musique mingi. Papa lingaka sport mingi. Ngai pe naza na ba fan ebele, même na ba famille politique, même na ba boxeur, même na ba joueur, naza na ba fan ebele. Naza na ba fan même ya ba combattant, aza combattant mais aza fan na ngai. Aza boxeur, aza fan na ngai. Yuri avandaka na poto, nga na vandaka awa. Ndenge ka bino bobetaka masolo na ye, ndenge pe na betaka masolo na ye. Toyebani kaka na musika lokola, ndenge totalaka bango ndenge pe atalaka ngai. C'est-à-dire ngana Yuri Kalenga toza na relation moko te, nazo reconnaître kaka lokola mwana mboka na mboka Congo. Makambo ya fingaki, makambo ya lobaki. Naza na ba fan ebele moko na moko a réagir na ndenge na ye. Na boke chupa lobaki. Na ebite so botalaki yango. Boke chupa silika kitango yoki bakangi Lite ya Kanda. C'est-à-dire mutu na mutu a s'exprimer ki na ndenge na ye. Mususu tango yoki bakangi Lite ya Kanda afukami abondeli. Mususu tango yoki bakangi Lite ya Kanda a continue ba publication a publier. Mususu akoki pe ko supporter yango ti alobi ngana bino to ko sila na lelo. Nde moni ba réaction na ye ngana Yuri toza na relation moko te total na kana musika. Merci. Et votre Christian Obi, est-ce que vous avez invité un concert à Fali? Oui, effectivement.
Muto bazobenga, merci ndeko Christian. Muto bazobenga, bandeko s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout ça musala bandeko. Bokomi ko bebisa. Merci. Muto déjà bazobenga Warion a commis na invitation ya libela na libela. Et si kayo qui était artiste na azo presté a gozanga te ko ya place wana pona ko soutenir artiste na ye. Côté wana na ko simba yango penza ebele belé te parce que y a des questions où ils ont créé lisusu ba polémique ba tiraillement nenga na loba qui était il y a des questions où tokoloba ngona be mission en privé pona ko pesa éclaircissement na likambo yango parce que semaine tozo banda et ça déjà semaine tozo démarrer musala. Merci beaucoup. Merci ndeko atunaki soki nazwi ata appel moko ya falite ba appel ezalaki tellement ebele téléphone ezalaki sous na maboko na ngai te po mokangami ba pesa ga téléphone te téléphone nazwaki yango lobi nazaka toujours na kati ya ko vérifier ba appel manqué soki na moni na ko rappeler bato nyonso ba bengaki ngai. Merci beaucoup. On a tenu ba comédien oyo ba trayaki yo izaka pamba boito il y avait un problème oyo trahison moko somo. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete na koti pe na makanisi na yete pona yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai. Yango nazo pesa conseil boyi. Ba yembi to pe ba kulutu bazolo babwe mokila tour à tour. Lelo ya yo lobi ya moninga. Tant to kendaka na ba place ya ba feto lobaka soki moninga azui sepela. Ndengo ko sepela na lipambo lialité ya kanda ndenge pe nzambe akopambola yo lobi. Ngai na ndimaka te. Kena koko zala o naza lelo. Ngana yebaka ke naza accompagnateur, naza ko accompagner pasteur de la foi po ya koma na succès. Na se limiter aka na se limiter. Na yebi ke vi na ngeza ko accompagner mosala nzambo yo, nzamba ko pambola nga d'une manière ndeto lobaka d'une autre. Nzamba yeba ki ndenge ni ko pambola ngai. Mais si bitima kaka ninga na bande ko soutenir ye. Madame Soulizolo, merci. Voilà. On a beaucoup plus une question par rapport à l'expérience au Lelo au outil qu'on soit na kati ya prison parce que tu es ils ont centré il y a rééducation. Voilà. Ba tebele ba kota ndenge ba kota tango ba bimi ba bimalo lenge moko boye. Côté expérience oyo zwi na kati ya prison makambo oyo moni réalité oyo moni na kati ya prison et puis na kati ya prison pe il y a na bande na biso muso ba artiste et comédien ba bodi akati ba baza na kati éviter so to kutanaki to kutana bango expérience nini yo zwi na ndenge ya carrière na yo ko kota prison na kobima et puis moral nini moi si na yo libota na yo bazalaki nango tango yo kota ki prison likambo ba yebelaki na yango te ba mona ko koti prison na yeba beaucoup plus expérience. Merci. Alors, bonjour presse. Bonjour Papa Pierre Kanda. C'est la loc ma soeur télévision. Voilà, question nanga ezaboy. D'abord nangambo ya ba comédien. Émission oyo qui notre frère Mike la duchesse asalaka intervention na yo nde elamusa makambo nyonso comme kwa ndengo tangaka bakomba ya ba groupe na ba président na bango na ba deli na ba comédie oyo salaka wana et puis tout le monde a traité que ba sepelaki po yo okoma ko finga batu ko loba selon analyse oyo salaka sikoyo question nangeza boy nengo zo banda musala no si oko continuer kana ligne wana ya ba analyse forte na yo ou bien ozonga ndengo zalaka liboso parce que liti akanda liboso eza oyaza lelo kota na ba trop ba dire ya makasi donc soko otake mutu to moni ba denile sotaka bango directement parce que denile peut-être pour lui il n'a pas voulu que alande la marme na yo ya yebi peut-être ndongo fond mais tout le monde n'est pas comme lui quand yango ya ko pesa la mana notre vieux Boubou Liondel ce que yango ndi to na besoin que ozongela ka ligne ma wana ou bien OK na ba face musique. Merci. Bonjour la famille de la presse. Bonjour Pascal Théâtre. Bonjour Azer Sifo, Demet Tifo Fossel.
Ma question est celle-ci. C'est par rapport à des artistes comédiens, est-ce que au considère que la théâtre que la proche n'a pas ou quand même n'aura la analyse, il y aura la journaliste. Les indications dans les la carte tout le monde bande de l'homme sur ça analyse, mine bah c'est pas la qui n'est pas gangaki. Est-ce que il y en a pas déjà vous vite en sur la dépôt mini, attends le téléphone, attends au tout à la bouée ou vous avez musique. Gardez les bons ranking moro bouée ou vous avez normal là tout le monde pas à pour ça là yo, les abandonnés de nos comédiens, les abandonnés de nos rôles vous ça analyse là bango aux ala bango normal. Obrigado. Balenda TV. Lité à Kanda. Vous voulez de la autre canissa, au sali 9 jours na cacho. Ce que tout le monde va Kanda, on va vendre na cacho, ils ont déjà bien été. Mais caché na otika likuna. Ce que au bimi, mais tout le monde nous a vous voulez de la nzamba pas moulay. Au lobby pour moi pour nani, ils allaient qui j'ai beau salaki, ils allaient qui baisse ou comment. Merci. Merci beaucoup. C'est quoi le pasteur répondre? C'est bon. Tous avoir réponse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tous avoir réponse à pasteur. Expérience dans une prison. Merci beaucoup. Expérience dans une prison. Nagoko zanga te ko loba parce que na prison na kuta na gina batu ebelo bakota boloko. Nakutana kipe na bakulutu Jakindala Nzamba pambola ye bisika bizwami ye to vanda ki to solola ki nakutana Barnabé okolia mbuma nakutana kipe na ye na moni ndenge bandeko na liepe mwa vungule ya kotokisa ya kotumba ya koyita na pepi pe mwa wese kote wana na super experience. Merci na ndeko Adam Siluzolo. Bango nyonso tokutanaki Nzamba za Nzambe a permettre boloko. Il faut toloba na Nzambe merci. Même ngai naza nazonga lisuna ndeko ya kesu ya journaliste à Luanda na lobata na kulutu na ngai liondela merci parce que boloko oyo e fongolinga makambo ebele. Elakisi ngai pe batuni na ko vana na bango na batuni na ko lia na bango. E koke ko zala pe boloko te ko zala pe poison, koke ko zala pe kufa moko boye na kufi pe histoire esili. Kasi question onde kwa Adam Siluzolo atuni tikana loba ete experience ba montre ba laksaka ngo boye na misute. Experience na ko bana ko laksa ngo moment likambu moko na moko ko bana ko se poser na vie na ngai nde na ko bana ko telisa batu ke non likambo na experience nango likambo na experience nango nazo kumisa pe Nzambe po boloko na nge ezalaki ya violité e bongo soki na violaki na violé kutu te mais tala ba réaction bandeko na ngai na bomi te e bongo soki na bomaka e ngaki ezala comment c'est que mutu nyonso alingaka loba pena ye fwa kufela kuna bandeko na ngai o comédie na nge betisa o libaku limbisa na lobi bien bandeko na ngai ya ba comédien ya ba famille ya ba fan club balandaka biso soki comédie na nga ebetisa o libaku limbisa mais bandeko bandeko kanisa boloko eko perdre nga ba orientation tika na yo bosana bosana na yo na yesi quoi avec Fox na koti pe ba maison asika tata pambola bino. Sœur Christelle a une question par rapport à makambo lobaka en période de la duchesse ya ngote ça va compétir est-ce que vous continuez bien la logique à attaquer ba tout bon ko poata non biso toza ba comédien otoye na musala ya ko analyser makambo soki actualité moko ye moko na moko ko pesa point de vue na ye soki siko bolobi keto bana ko pesa point de vue te c'est que internet yango eza suna tina te wana nga ko vana nga na ndaku na comme na ko sala makambo mususu ou bien lelo avato sil ça na ko lancer message soki actualité ye ko yana ko lukanga te pona ko loba mabe soki actualité ye nga moko na ebine na banda ko gérer ba actualité so na moni ki actualité o ko kotanga boloko na ko loba
naboyi makamu nakoloba lisusu eloko te naboyi vungule navai na nga na ndako na nga na mwasi na nga na bana. Question oyo ndeko atuni mpona bacomédien makambo ebotamaka tout moment ndenge ndeko na biso artiste la duchesse abotaki likambu aye koloba na télévision. Oui, kande ye alobaki biso mpe toyekaka koakompagne maloba na ye, toyaki te mpona kofinga, toyaki te mpona koloba mabe. Mutu nyonso oyo ayebi nga ayebi ke eme soki azoloba likambu aoloba na se ya comédie. Soki asilisi comédie azalaka na makambu oyo te. Bato nde bazozwa biso na balolenge na bango noke na lolenge ya comédie. Na lolenge ya comédie toza na baexpression mususu avocat, magistrat, mokonzi akoka ko employé yango te. Mais biso na comédie ndenge toyebi nde tosalaka makambo na biso ya kosekisa. Toyebi ke mo o na ko employé yango boye na koloba yango boye na kosala yango boye. Na sens wana yango moni ke na remexaki kulutu na ngai po prison wana efongoli nga makambo ebele. Dès que nous avons un rendez-vous, nous avons pas kolia komela. Question. Francis Kabalenda. C'est laquelle? Ouais, toujours. Il y a besoin de l'obani. Quel bien. À répondre à votre souhait, Boubou la canction 9 jours. Il y a arrestation, Isabelle. Non, Ezalaki. Kokangi. Ezalaki circonstance ya musala oto kutanaki nango babisika tokenda ko prester. Na sens ya bongo ezalaki bezité. Nde sali kena sala 9 jours na boloko. Merci beaucoup. Voilà, bande ba cameraman ba osanga signe que surtout ba va déceler ba puis les autres cylindres déjà. Des photos citées Ken Diana. Bandeko ba osanga signe ba puis les autres clignoter. Tout ça vidéo à 3h du temps. L'été à Kanda, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Nzambe na yo pena la kisi grandeur qui osa nzambe ya makasi. Amen. Parce que libulo kotaki ngamoko na yeba ki ndenge dossier zala kende ezalaki vraiment dossier moko glissant. Parce que kotala ndeko na biso Bouboul azalaki na besoin kangisa te mais na sepeli ndenge lobi Bouboul atikali toujours yaya na yo. En tout cas, esalinga plaisir à makasi. Alors l'été à Kanda souci nangeza ya koluka koyeba. Dossier na yo eboti ba dossier mususu. Okotaki prison obimi. Tomoni awa pe ndekono Kisinjora ba porter lisusu plainte. Après yo Kisinjora na minute ndenge toso la mbila azoluki à la mort. Yo déjà comme pire petit ya Bouboul Liondela. Okolo banini pona procès à Kisinjora ndenge mbila azoluka makasi. Dossier Kisinjora. Kevin, pardon, Kevin a tout namba moto gagné ta. Tu as tout répondre au poteau gagné. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Kevin. Comme Kevin Mohamed, la team Papi Abel Télévision, on a une question pour la spécialité à Kanda. Je crois qu'on a exposé dans ma lame. Aujourd'hui, on remercie Bate Belé. Aujourd'hui, on remercie Bate Belé parce que soutenir qui tant aux Aïki na Boloko. Mais une question de curiosité, on dirait aujourd'hui temps il y a qu'on remercier NTPCT. On dirait aujourd'hui temps qu'on remercie NTPCT. Ezali parce que bazo qui t'a délégué secrétaire na bango président Massoumouye bora s'impliquer qui te to eza pona kaka ata mususu kena lokola chaka ko ngazaki pembe na yo poza na situation mususu. Et deuxième question eza boy. L'ité à Kanda, je crois oza muto ota mususu pe oyeba libubuli ota mususu na kombo ota mususu approcher ka des présidents. Leo tozomona batebe bazo longa pembe na fali lutu nanga ken pia na zawana lobaka edi badia te longo bolesa fali muko eza ko sanzango. Tam sous la cima Bouboul Liondela. Ezalaki na meno à mort ezalaki na cima arrestation na yo. Question na musu yango wana. Merci Kevin. Donc gagner ta s'il vous plaît. S'il vous plaît, toi qui as la logique normale. S'il vous plaît Kevin Atunio, on remercie NTPCT en général pour la nini et puis est-ce que maintenant ezalaki na cima makambo dépôt Milia Fali moi ba ma voix. Merci beaucoup, Ndeko Ken Piana. Kevin même. Ah, toi, bana Kevin, hein. Bon, Kevin, question Touni, est très kitoko, est très capital.
ngai naza membre na ANTPC epai ya président Masumu na sadera ndenge mutu sakenda ko sadere na ba norme o esengeli kombo na ngai ezali kuna na kati ya association naza mieux placé ya ko remercier association bisika nyonso na kokende. Merci na ANTPC na musala bosalaki ko soutenir artiste. Eza facilité to mona pe ba artiste belé bazwa ba problème na ba famille akufeli mwana akufeli ndeko batinda ata secrétaire ya pamba ote. Mais nga batindela kinga secrétaire permanent oxygène oyo azalaki na ngai permanent na cachot chaque jour pe kino na prison ya Makala. Wana baza batu oyo ya ko remercier na kati ya motema. Po na biso ba comédie baza ebele. Mais maman na biso, papa na biso, libumu na biso esika nyonso ba comédie to vandaka eza ANTPC. Ba comédie ba koko boya yo, mais soki ANTPC boyo te, yeba ko saka mwana na kati ya ndaku. Problème koko ya ba comédie ata ba yete, ANTPC ako s'imposer tant que yo za membre na kati ya association. Ya ngwano Monique secrétaire azaki wana tangu secrétaire aza wana papa oxygène aza ko représenter gouvernement mobimba ya ANTPC. Merci ndeko Kevin abanzo yoki na remercier bango déjà na oyoko zoka langage na ngai te naza reconnaissant na ANTPC po batindaki pe na contribution na bango enveloppe ya ANTPC elandaki ngai pe wana. Merci na ANTPC mobimba nzamba pambola bino comédien mususu akoko négliger nga mais ANTPC akoko négliger nga te tant que membre Sokoda pe akoko négliger nga te tant que membre na kati ya Sokoda. Merci beaucoup. Merci ndeko Ken Piana makambu ya Venjora nazoyo kangoka na ba telefoni nazoyo kangoka na epa batu la main noire la besoin non pona main noire nga nazaka na nga na problème na mutu te soko tshela kinga main noire a etalio na vie na yo ngai nazalaka na football moko te na kumisaka naza mwana mboka bale nyonso eze ya ngai nazalaka na parti politique moko te nyonso eze ya ngai tant que mwana mboka nayebi na nga na likamu na ngai main noire ata moko na kati eza te ngai na conscience na ngai po naza na nga na problème na mutu te bongo main noire ngo uta wapi oyo achaki main noire ye na nzambe na ye oyo akotelaki ngai kimutema mabe akotaki nsoki ye na nzambe na ye bino moko bomoni nde bandeko baye ko se présenter elobi nango Keni na confirmer nzambe no za makala po ba Keni baza baleki ozomona oh ba Keni baza baleki ba Keni baza baleki merci dala na mandefu na leki Tiko Zaleki. Voilà, tu as gagné ta pour la Kissinjora. Je pense que vous avez répondu pour la Kissinjora. Bon, Venjora, nalandela makamna yo. Po bino pe bolandela ki yangai. Nazonga natala lisuba vidéo bien. Nazana numéro avec Bouboul. Tozo komana air nyonso ye pazo bipenga nga pe nazo bipe tozo solola. Na robenga vie na yeba ndenge ni tokoko sala lisusu pona Venjora to sengele bolimbisi kulutu tozaba na mboka talaka neti ngalite ya kanda batu babane ko s'attendre que lité ya lelo azoya ko panza azoya ko loba mabe mais na lobi tozaba na mboka nyonso to tchana se ya Denis pe merci na yo nengo soutenir kingai te bilamba na ngai eza sacré soki bango batu basombelaki ngai yango nga moko mutu nasombaki bilamba na nga moko mutu na consacraki yango yango wana amona batu batiaka polémique eza ba cameraman bolingo tia polémique na Denis Lesi bon tokokana s'il vous plaît eza conférence de presse to respecter logique ya conférence de presse s'il vous plaît to respecter logique ya conférence de presse oyebi mbunda soki ekomi elengi
Lité akanda za jo Jonas. Lité akanda za jo Jonas. Jonas itangu mbisa melaki ya sumaki ye asanzaki ye. Lité akanda tangu ba melia basai nini basanzi ye. Nakula mushetu yoko ya na lité akanda yangwana nakula mushetu changu iya changu iya Ista iya Ameka iya Champion iya Toana belefe belena bamboko yo Amekushi iya Ape toi fa champion du Congo iya do mama na do iya do mama na do iya do l'égalité est qui a moi si iya do l'égalité est qui a moi si iya do Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.